mwana no aza spécial ndenge bana nyonso baza spécial et pas ba parents na bango eza na mwana moko ta aza plus spécial koleka bana mususu non eza na mwana moko ta aza plus spécial na miso batu mususu donc mama moko ta okyo mwana moninga spécial koleka ye te mama nyonso komona mwana spécial ndenge moko papa nyonso même mbala liboso na mona autorité ya mboka soit disant aidaka batu na monaki ndeko na biso comédienne Mimi Kabongo Mimi je te respecte ma sœur na lingako mais nande ko bela na monaki osala ki sorti moko soki mutameki na soule na koya asungaka maebi ko éduquer parce que soule aza parent soki ebi ko éduquer soki azoka pasi po mona moninga na fingami il faut ka pe pasi pour na mwana ndeko camarade voisin ennemi même moto yebité étant que parent devant même mwana moninga ozana même réaction que moi non parce que mutu nyonso bota net biso ba mama to ka lisusu lo kakate nga vana bota so tikelinga mwana mutu na longola kaka na yoka nkele mais banda na bota yaya na ko longola mwana pampexa na boa ki ngote koto na olia fufu et sina message na koma do solo kaka na zolo na nga et comme le roi solo parfois faire gagner liboso a fali vous comprenez tala parfois faire gagner un peu solo kaka ba toy nange comme le roi parfois faire gagner liboso a fali tellement soki ba monani il faut fallait ka solo na nzota faire gagner ngape solo kake koma bongo donc moi na soki asumbi na pangusi koto na lie lipa koto na lie fufu jamais ko kanga na ba solo kaka wana avant na kaka kisita depuis que le Seigneur m'a fait grâce depuis que le Seigneur a changé mon histoire donc il a quitté que so na moni mwana moninga olela et ko sala nga même pas parce que na rezo mwana ona lokwa ngam na boti so kana raisonner mwana nga mbaba na okeli mwana na mawa is automatique mais ko kama mambo ya kaka na Congo autorité soit disant mutu moko oeda kabatu na ba visa ba poto mais ozo tolérer ba finga bana batu mso cha mbongo te o eza susu ya mabe bazo finga mwana ya fali pupa o aza proche no o ya sala ke bisoto yeba yo peut-être place aux alelo eza grâce na ye po kombo pe libanga pe esalaka peut-être ba relation belo za nango eza pona ye mais okoka ko défendre bana na été aucun jour au défenda moi si na ye aucun jour au défenda ye moko mon préféré au défendre relation o yebi si ma fali eza rozalengra eza roza juste te mais c'est saoulé donc à la base aux honnêteté donc muto aux honnêteté moi imbécile et koki ozwa opé na loyenge parce que aux honnêteté dans la salle yongo ko zalo mbakuna ndaba kibokonzi no oyo suka kana kisasa ozo honnêteté ozo loyauté mambo yo sala ki ko tia 5000 po ba fingi mwana camarade il fallait que o tia ka on ba fingi Marco 6 et aba mbongo il faut tia ka so ba fingi ba Keina et aba mbongo so ba fingi moi ça fali to fali ba fingi e nga ça fait ba nele kana banda ko finga ko chrétien même mais nazaki so na chrétien kaka na orchestre fali wana na tala pe batu o bando benga Karino sali mabe na ndo sala vidéo so bo beti na ba YouTube je sais pas so na ba Facebook bo ko mona ba vidéo na nga kala o ezaki so na déconner même singa Karino sali mabe na osenga pardon parce que naza honnête même na ngamo na bike ana sali mabe senga pardon bon maraté dès que senga pardon eza ona molimo wa nzambe ba benga on kiti sa l'humilité précède la gloire. Donc pardon bon raté nazaki ce ka ba singa senga pardon na ko sala vidéo na na sengi pardon parce que na on reconnaître que na sali mabe. Siko likambo ezo leka na lelo bandeko oyo biso sotozo potanila eza likambo Karine Mokonzi salite. Mais faire gagner azo obligé loko langa jeja za chinoise nanga nga ifona sa vidéo na senge pardon faire gagner ozanani osala nini. Mon frère balo yenge ozotinda batu na ba live ki o ebembe ko lala faire gagner yo kokoza na makasi ya ko boma muto se protéger mais ko bosa na te ko ana mwasi o ana bana o ana famille. Faire gagner nyonso ko sala je t'informe mon frère match retour et kozala. Parce que on s'attaque na biso auto aba innocent. On s'attaque na ngana sa ka sou rando te na manka ka sou ba tout respecter. Là il va lelo na ko sala monsieur Fali. O aza responsable na yo. Parce que lelo côté si Fali miniature moko ya soni miniature bête. Soki boza ba kolo Paris bo simba Paris, il faut bo simba Paris pour na honneur à Fali. Il faut bo simba
Paris bo sala makambo yo ezo matalo ku mo Paris neti ba soule ba mbongo na bino fe sala makambo oyo aider bato baka grâce à Fali na ebi soule yango sala linga boy grâce à Fali soula sala linga boy mais soki eza grâce à Fali soula chembongo po ba boma mutu yaya obimisi Fali nani po Fali azana ba yaya pe ape na ba leki soki mutavandi o ba bomanga grâce à Fali toto perdant de qu'on a biso grâce à Fali. Yaya, ferme la porte, mon amour. Hein? Imaginez, et puis Fali à chevalier. Imaginez, boza pembeni à chevalier, mais imaginez, bozo pesana, ba musicien, okuno, ba komi ba chevalier te. Imaginez, bozo pesa. Bota la ba presse na bino, ba yako finga, ka ba sanzoto ba papa, ba sanzoto ba mama, nga banda na bandino, na fingi sanzoto motute. Mais bo trenaka na batu, moko zo monena o salita, sa komi mpaka. Bayaka kaka obiso tokosala tokozongisa yaya na sa mokili o mutu alekaka mutu aza te yo soko oza na relation koleka bato nyonso ndenge na oki mbwa wana ya lasho ayaki lelo ofego aza na relation na Paris koleka yaya okoko oza na relation na Paris moza na relation te koleka bato bayebi Yesu koza relation na Paris eza sirant assurance à vite toujours rappeler nous que Mobutu a 32 ans de pouvoir relation à monde entier à Solana baningani le président mais lelo relation biki ça qui était relation 25 qui na pouvoir te relation peki ça qui liwana été donc on a une relation ya ko bête la relation tolote zala na relation et puis on a raison au moins on a une relation bête ya ngotolo c'est bon mais si on a une relation oh bat saluer loko tozo lukela bat problème pour la relation non ya na nzambo okota makambo okozala humilier parce que wane komi ki mutema mabe na bible esengi komi kiti sanzamba tombolo mais yo soko za na relation so pour net biso faire gagner o s'attaquer na biso na makasi et loko yo lukola kisa biso yaya okola kisa mutu te mais yo mo poko mona ngana eka na yebisa yo ponga lo na yelika papa Fali o aza responsable notre yeba kombono pour na Fali poupa neka na yebiso ifo yeba ke nyonso oyo kosala yeba ke match retour ekozala donc so yo za makasa okata mutulitoi ya match retour ba okata pe mutulitoi ba okata kutu na loboko lisusu donc ekozala plus que donc so ki yo roboma mutu mokili ya yo boma mais yeba ke mutu nyonso simana azaka na batu mutu nyonso simana azana ba relation so ki yo za relation batama boma ya batu musu ba na ba relation ya bizengi po mutu liboma okobela liboma mais kizengi akoyeba nekutu te de so en relation bato mbongo yeba ke mutu pas en relation ba mpiaker na ye balala na bonzala me bobi pona yeto okufa to la lesu nzala donc na mokili mutu okosukisa mutu azata par Yesu ye mokolo mokili azate na moni boye oh boye na manipulation biloko zwaki oye ko laksana TV eza infraction te elo na ute na mbila eza infraction te na expliquer mbila ke na zwaki biloko comme preuve parce que bino bo wanga na raso to lobaki ke to aki na Fergani asala ki bo benge ba wanga na lipapa Fergani atambola na voiture ne yango yo soka zokende to amso pas chevalier ça pas te suer en attendant donc lipapa yebi chevalier ko lekana nga et mona chevalier trop na vie na ebisi mbila so to zwaki yango eza pona preuve parce que oh bozo kosa na o abandaki soki nini abandaki kolanda po tuna te nga na pesa numéro téléphone na mobile na nga po babenga ba soletan ke mibali Fergani zo numéro na apesa ba fi ba finga ka mobile na nga babenga kanga babenga ka belle sœur na nga toza na ba preuve na ba enregistrement allô toi toi tu oses à l'enfant de Fergani tu vas voir ba enregistrement ça mbila sengi nga na chango na flash disque na omema lisusu quand en France ya bino ya ici c'est Paris ba enregistrement ça donc pour na roloba que bobande de ko saba tu menace na téléphone rozol ba ko la sabato pour l'enfant de Fergani o ko la kisanani mutasa ki live ya GG to ana mboka lo bo porta ki GG plainte mais bino bo koma ko benga biso e nazana ba preuve ya muto ofego atinda ki asenga numéro po fego sala o asala ki poto zo ba appel wana donc ça veut dire ba menace bandi lelo te ngamoko nazana preuve na enregistrement ya muto ofego atinda ki alo bananga ke
nazana kini soki na epoto o ekokoma fego biso sonde toza bwe suka na biso liwa suka na biso eza liwa mais soki yo lingi précipiter liwa mutu loba yo zala kolo mokili loba yo ana mai na makila te loba yo nyonso ekotaka te mais so oza na musuni na mai na makila en tout cas mon frère eza pour la première fois tu dis que Karina kokama kamute Karina saka boete mais lokwa na ana raison na oyelo pe ya mobimba na oyelo na force yaya eza pour na mbala liboso o attaquer ba innocent yo mopo tangisa ma emiso et qu'on s'apprend en baliboso fou comme il sera na pari au betaka mais yo moko pour le baquet te il fallait pas trop c'est trop malamu batu ba tumbola yo ba sale loko so batu ba tumbolo te yo kyo yana ki faire gagner la merveille no biso to yebi angoti muto kyo ba ki faire gagner la merveille no so ki la merveille no peut-être mobile nanga yem ta kana ba fisto manisa yem ta zakana ba comme ni nanya ngo batango ziana Zeno liste en ouais. Akana ba goldi le valois. O bakana fali. Yem tazaka. Na ba dona tokala. Azaka na ba nani su. Gacho. So ki gacho ba yoka. Bino moka boebi batango. Liste. Nelio liste. Donc, Azakanaba, tu fais quoi? Akanaba atimo chua. Oh, nga kuna ebi bangote. Au moins, live va ma banga, ba dédicace, c'est pas gratuit faire gagner. Au moins, t'as comme boire kali bango félé, boy. Ba, even joli les boucliers. Na mona te na vie nanga. Fiston Manissa. Ni de loin, ni de près. Nebi été. Donc, on a zappé na ba vidéo, ya ba preuve. Pendant la qui sont koto, ozoluka makambo, peut-être ozoluka makambo libanda te, ozoluka makambo kana kati ya staff afali. Là, on s'attaque quand on a un bon warrior qui se respecte. Donc, soit qui président fallait au CP là, yo, on va attaquer ma fan gratuitement. Hein? Warrior m'aura salué l'oroté pour entourage à mobile en sur ba warrior. Ba preuve tangible. Pour moi, on a encore ça. Ziana Chasson. Bilonge o ka bato afali nde bakoye bango. Bilonge o yazaka na bango ka bato afali. Nde bakoye ba bilonge o ngana yebi bango te. Po bona manipulation moko boye. Mama e bon mon a bien. Bon mon a bien. Bo Ziana bandele. Donc, on n'arrête pas fali. Dengo zoomé, be repo bat bakoko kota te ka ba proche mais ye wana na kati. On n'arrête pas fali. Boze na cha vidéo boze. Ziana pousse hein pour oyengi si la koto. Boze na lexa mususu hein. Oh yo ye una fali. Fego, yo mo yebi ko pusa na pembeni ya fali boya ka pepe tete. Moi se nde amuta pusa ni boy. Tala. Ah. Donc la ki si o s'attaquer no kana wario o asali yo elo côté. Ziana continue. Bino ka boyebi ba kombo na ba oponga na yebite. Dans des démoniatos, le bouclier il fait joli. Steve Monti. Et j'ai quitté moi na maman Chantal Massidi. Oh,
bino bat boyebi aza nani o bokoma kombo ni oyo nai bokoma kombo ya tonton wana alati jean mpo nga nayebi ete o wana azokoma ilebo wana nani ilebo mama papa keba ato wana matiere keba kuna wana kombo nani mochua botal o banani bokoma bakombo yebi no bato boyebi bato bo reconnaître bokoma bakombo na bango bozela na bien donc bozela na télécharger pe ba oyo eza ebele bayebisinga ku emonana bien te ame namoni bato mosusu bamoni namoni bato mosusu bamoni donc elakisi ke bato oyo ozolatisa makambo mpo nga na nga kutu influenceuse journaliste nga na nga nga ku libanda Elvis Nkoyo ozolingo latisa wana ye pe so otuni bien ane pe kana staff ya fali azane pe wario azanga te bref no moni na ba rep o eza privé bat ba kotara te donc elakisi babi tam so baloba ba ba valer am tuna absence na ye mais na biloko mususu et comme trop tard avec comme trop tard ya Seda bandela mambo komi eli mwana monite Cédric bandela mambo komi donc peut-être oyo après c'est ma naïba ki tazande nanya nanyo yo azande nanya nanyo et puis naïbi te imagine bozo pesa na batu ndenge bwaka pembeni ya fali Arnaud Mukendi ah ouais Arnaud, je te salue. Ah, Arnaud Mukendi, Cyprien Zolo. Cyprien Zolo. Hein? Merci, Seda.